Ma Mission TV, le miroir du monde. Politicien oyo à connaître ma prison et belé na mboka na biso na kikoloba yango parce que uta Mobutu anyokoma na ba prison bakanga ye kokoma na musée Laurent Désiré Kabila bakanga ye. Bambaté le 19 décembre, les alliés victoire de tout un peuple. Mais parti na biso on a de petites positions, il y a une évaluation, il y a procès électoral, il y a un monde qui s'est réservé pour sa position. Mais nous n'avons soutenu aucun candidat. Le jour où le président de biso Franck Diongo est le 19 décembre 2016. Mboka ndenge komi ya kotenga mapasi ezali na mboka na biso ameme biso pasi nyonso oyo tozali komona esengeli de Félix Tshisekedi akabwana na banti valeur oyo ezali na nzela mona mboka ya Joseph Kabila. Le parcours douloureux d'un héros, c'est par rapport au combat de Franck Diongo, il y a un moment de l'autre alternance toujours dans mboka oyo. Parce que M. Kabila a chaque idée en tête que Franck Diongo koufa obomaye et que m'torte les médailles avec ça allait sauter. Ma Mission TV, le miroir du monde. Soki osi balobi osimbi kisi awa
Les journalistes tosepeli na ndenge bino boyeba ko fouiller toujours ba image tozalaki awa to se préparer mokolo lelo pona biso bana MLP ezali mokolo monene mokolo monene pona nini tobundaki etumba yango tokendaki na yango ndenge mokonzi na biso ayeba ekoloba même jusque à sacrifice ya nzoto tokondima tomema yango poto aboutir na alternance yango toyebi na koluka alternance na pouvoir ya mboka na biso Congo de mokonzi wa biso l'honorable Frank Diongo ayebaki na kota na maboko ya bazali contre peuple l'état moini bayeba na kokanga ye mokolo ya le 19 décembre 2016 yango lelo tozali ko commémorer jour pour jour 3 jours depuis bakanga mokonzi wa biso mais elonga esengo ezali pona biso pamba te lelo ezali mokolo lisusu ya elonga pamba te bitumba oyo bayebaki na kokangela mokonzi wa biso ezali bitumba ememaki biso na élection bamosusu babande kolinga te élection esalema yango biso tolobaki tokokufa sans sacrifice pas de changement mokonzi andimaki liwa pona Congo ezala libéré pona Congo ekende na alternance yango lelo soki toza koloba bato akoloba faci beton bamususu bakoloba nini toza na mokonzi ya sika bamususu bakoloba régime ya sika ekoti c'est parce que ezali na boko ya bato ba nationaliste lokola honorable Frank Diongo lokola ba Moïse Katumbi lokola ba président Félix ye moko bayebaki na koloba ete fini la récréation il faut l'élection et salema et puis l'élection yebaki na ko salema na lelo mwana mboka pe honorable Frank Diongo azali banda nde tozali ko commémorer victoire ya peuple congolais mobimba pamba te le 19 décembre ezali victoire de tout un peuple. Notre président n'a jamais envié le poste. Tozaba kemandere ya musala te. Mais musala na biso ezali ko défendre l'intérêt ya peuple. Aussi longtemps que tomoni mutoza ko kamba mboka akambi malamu to encourager ye to pesi ba conseil to tindiki liboso. Mais soki comme ko tambola nyamu toza simana yo pona ko yebisa yo keba keba biso tozali lokola ba sentinelle. To ba sentinelle ya peuple congolais. Elongo na président nauti koloba tozali ba sentinelle ya peuple congolais. Donc pona biso MLP na mwana mboka Frank Diongo le peuple nda azali mokonzi. Le peuple nda koki kopesa bokonzi. Yango to koloba poste te biso to kokoba kobunda bitumba oyo jusqu'à ce que population qui se retrouver na niveau ya se komata niveau ya likolo. Donc poste eza problème te. Ah vraiment toza na commune Ngaliema tioso mona biso toza liboso parti na biso MLP ya mwana mboka honorable Frank Diongo. En tout cas lelo eza mokolo moko ya munene pe mokolo ya esengo eza mokolo oyo bakangaki mwana mboka honorable Frank Diongo nde lelo so mona to se rassembler boye pour que tokende ko célébrer journée wana. Donc voilà. C'est papa na biso tala kaka bakangaki ye ba jou bakangaki yango ezali problème mo bo il faut vraiment que biso mo bana mangalie moteur ko résoudre problème o pour la papa tika biso te papa bundela mboka oyo tala kaka kenda ko kufa martir pona batu mususu yo lelo senga ke to telema to bundela pona ye aza mutu moko boye aza mutu abatu amesana na batu atambola kana batu yango atakutu ke poste te mais aza papa moko boye azo sunga biso azo landela biso nyoso makambo oyo ezolekana awa na papa na biso Félix Tshisekedi bazo kambama elongo malgré tout ça poste mais au moins volonté marque on a waso ya nango eza makambo boye etali eza normal on a vraiment na posa oluba yango wana Papa Bahati tozana ye wana ye mutu pena ke alindimi pena lisusu ke a se sacrifier mais so tele pena liste ya politique ya azate mais alindimi azolandela makambango pour mona ke groupe oyo eza groupe moko boye MLP eza pena groupe moko boye batu ya raisonnement bazali eza te ke ba olandela intérêt na bango eza intérêt pour na mboka yango
Bonjour, papa journaliste. Toye ko soutenir ndeko na biso honorable Bahati na parti na bango ya MLP, président na bango ndeto mona ka bongo Franck Diongo. Toye awa pona koloba la mukolo ya lelo le jour oyo bakangaka président na biso Franck Diongo ezalaka le 19 décembre 2016. Yangwana honorable Franck Diongo abengaki bana nyonso ya MLP baya awa pona ko soutenir le jour yango. Yango biso bana MLP tolongaki ko ya biso moko te. Ndeto yoki na représenter na biso ndeko Bahati Christophe Bahati po aya ko ya ko présenter biso awa na kati ya MLP ya siège ya MLP. Moi mutuna ya mkie ngana loba yangwana ndeko ya journaliste. Bon, manifestation eza awa to ejour bakanga papa na biso eza le 19. Bakanga kaye babeta kaye atikala kozonga ndaku na ete akenda mbala moko prison asala 2 ans na 2 mois na kati ya prison. Yango eloko to yeli awa. Pas de changement, pas de changement, pas de changement. Ceux qui n'ont l'ami, n'a pas. Ceux qui n'ont l'ami, n'a pas. Malamu, n'a pas. Balingaki babo madiongo. Balingaki babo madiongo. Lokolala toko kanisa diongo. Lokolala toko kanisa diongo. Balingaki babo madiongo. Balingaki babo madiongo. Lokolala toko kanisa diongo. Lokolala toko kanisa diongo. Merci bon amotuna na base na ko profiter pe na répondre na bande ko belé oyo ba mituna ka question wana bande ko basinga ba etende ko Flavien azalaki candidat na kitambo nengo choloba na parti ya mwana mboka Franck Diongo auto ko benga héros vivant parce que azali seul politicien oyo à connaître ba prison ebelé na mboka na biso na kikoloba yango parce que uta Mobutu anyoko mana ba prison bakanga ye kokoma na musée Laurent Désiré Kabila bakangaye na Joseph Kabila ndenge boyebi bino moko donc seul politicien oyo à connaître ma prison chaque arrivée à président na mboka na biso tozalaki ba candidat solo pe to secrétaire ki na ba élection parce que tolobaki était toboyaki machine à voter toboyaki fichier électoral wana tolobaki était fichier électoral wana ezalaki corrompu bino moko boyebi lolenge ba élection ngo esalemaki
tolobaki biso MLP tokokende maponami te ndenge wana otuninga motuna na se retiraki na ba élection yango tokendaki te biso pe na ba cadre to pe ba candidat ya parti mouvement Lumumbi c'est progressiste oyo kamamaka na héros vivant Franck Diongo. Alors après ba élection bolandaki bino moko ba résultat ndenge lekaki tolingi oloba boye Franck Diongo alobaki était processus électoral nyonso tango ekokoma na suka akosala évaluation mais parti na biso na ne peut si position te na otali évaluation ya processus électoral yango naza ko se réserver ko sa position mais na otali maponami nous n'avons soutenu aucun candidat ni Félix Tshisekedi aux élections ni Martin Fayulu aux élections mais ba résultat biso ba démocrate ba résultat za ba résultat o ebimaki élections à la mabeza la malamu mais nous avons quelqu'un qui est à la tête du pays qui dirige le pays ezali mwana kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo président na biso atikala ko bunda biso moko na idéologie ya Franck Diongo to bunda pona ba anti-valeur ko accompagner kondo Etienne Tshisekedi de son vivant yango to loba ki boye ndenge ndeko Félix Tshisekedi oyo azali fils biologique d'abord ya mwana mboka ya kondo Etienne Tshisekedi et puis non seulement fils biologique azali pe fils idéologique ya kondo Etienne Tshisekedi ndenge pe mwana mboka Franck Diongo azali fils idéologique ya mwana mboka ya kondo Etienne Tshisekedi et sengeli to soutenir ye po ete faute de mieux ye nazali et sengeli pe to accompagner dans ce sens là d'être lobaki ete mwana mboka Franck Diongo lobaki et sengeli ko accompagner Félix Tshisekedi pour na ko combattre anti valeur mais bobo ça n'était combat occupation et ça ko continuer na yango mwana mboka Franck Diongo botalaki asalaki tourner ya ko kutana na ba opposant presque nyonso azalaki na Moïse Katumbi azalaki na mwana mboka Martin Fayulu azalaki na Dio Mindongala akutanaki na bandeko nyonso ya opposition po asenga na bango nyonso na unité ba combattre banti valeur oyo ezali na nzela mwana mboka Joseph Kabila donc ezali pona koloba ete combat ya MLP ezali lo ete kolakisa mwana mboka Félix Tshisekedi et sengeli akabona na ndeko Joseph Kabila oyo amemeli biso dictature oyo kondo ba kondo baleka ba mwana mboka na biso amemeli biso lelo oyo mboka ndenge komi ya kotenga mapasi ezali na mboka na biso ameme biso pasi nyonso oyo tozali komona esengeli ndeko Félix Tshisekedi akabwana na banti valeur oyo ezali na nzela mwana mboka Joseph Kabila ndeko Flavien lelo ezali 3 ans depuis mwana mboka Franck Diongo azali kokomemore oyo ezalaki komba na ye avant kota boloko bitumba abundaki ekosaki na boloko mpe abimaka na kolima na ye ezalaki ntango Félix Tshisekedi azalaki bokusi ozali kosala analyse po ozalaka jour oyo makambo to elekaka idée nini bien ko rafraîchir mémoire ya bakongolais nini mpona jour wana bandeko bakoyeba ete le 19 décembre ezalaka mokolo événement monene oyo na mboka na biso mwana mboka Franck Diongo bakangaka injustement na miso ya MONUSCO oyo ezalaka wana bamonaka ndenge bamura oyo tobengaka bagarde républicaine bakotaka na résidence ya mwana mboka Franck Diongo mpona kokanga mwana mboka Franck Diongo po ete ndeko Kabila à l'époque azalaki kobanga mwana mboka Franck Diongo bato nyonso bayebi ete seul opposant na mboka na biso oyo atelemelaki ndeko Joseph Kabila ezalaki mwana mboka Franck Diongo kobanda mpo bandeko babosanaka mingi soki olandi baprocessus ya réconciliation nyonso oyo esalema na mboka na biso tokende na dialogue ya cité union africaine Franck Diongo atelemelaka tokende na dialogue même ya Senko Franck Diongo bisa bango ete akomona te ndeko Kabila kotosa mibeko kotosa constitution oyo mboka na biso pe azali ko bisa bango bokeba na eloko bozali kosala yango mwana mboka Franck Diongo akomaki victime même na miso ya mwana mboka kondo Etienne Tshisekedi na Genval mwana mboka Franck Diongo azaka kuna atalisaka na bango nyonso ete ndeko Kabila akorespecte oyo bango bakozwa comme engagement te comme azalaki bête noire ya mwana mboka Joseph Kabila esengelaki kolongola ye esengelaki kokanga ye boyebi bino moko ba procès ndenge leka na cour constitutionnelle lelo na cour suprême de justice ndenge basambisa mwana mboka Franck Diongo na ba sonde na bakozongisa mai bokomona nyonso bakobotole kolongola ba sachet ya mai ya makila po ete mwana mboka Franck Diongo akufa bomona ndenge babetaka mwana mboka Franck Diongo tina prison ndenge batraitaka ye awa nazali na ndakisa bokomona ndeko Fisson azali parmi ba oyo bazalaki na prison na mwana mboka Franck Diongo moko bakangaka mwana mboka Franck Diongo mpona koloba ete bilenge bazalaki ebele oyo même bagarde sécurité ya Franck Diongo oyo bango ba subir
peine ya mwana mboka Franck Diongo. Donc ezali likambo ya lisekite ya likambo ya kosakana nango te. Donc na ko rappeler na bakino ba été mwana mboka Franck Diongo en tant que soldat du peuple héros vivant abundaki ya solo tina prison makala zonga ki simate. Ezali pe prison liboso te akota. Bandeko ba ko ba été ndeko Mobutu à l'époque kono Mobutu akanga mwana mboka Franck Diongo. Pona ni parce que mwana mboka Franck Diongo azali ko bundela toujours intérêt commun ya population. Azali ko bundisa banti valeur na tango ya kondo Mobutu. Laurent Désiré Kabila ndenge moko, Joseph Kabila pa ndenge moko. Et puis les loyo mwana mboka Franck Diongo alembi a continuer combat elongo na ba disciple na ye elongo na ba militant na ye na ba cadre parti tozali ko continuer ko bundisa banti valeur. Donc bandeko ba été jour pour jour, ça fait 3 ans lelo mwana mboka Franck Diongo a subisaka peine il y a 5 ans bakatelaka et puis asalaka déjà 2 ans na prison et tikalaki 2 ans et demi pour abima. Donc mais lelo yo amnistie ya disons nakoloba grâce ya mwana mboka Félix Tshisekedi oyo lelo yo na zela na ye mwana mboka Franck Diongo azali banda parce que grâce présidentielle voilà parce que mwana mboka Franck Diongo azaki injustement arrêté ba Dio Mindongala babimaki ba Franck Diongo babimaki bazali ebele o babimaki bandeko pe ndongo zomona ba service rapproché ya mwana mboka Franck Diongo babimaki. Donc pour na biso tozali koloba ete ezali grâce te pour na biso azali ko mériter prison te yango pe azo continuer combat na ye pe to bansi ke bitumba na biso azali ba poste te bitumba na biso azali ba fonction te pour so azali ba poste bandeko bayibi ke ndeko Flavien na Kitambo wana ko pesa bana kaluka mbote en tout cas ba remerciement na bana kaluka na Kitambo wana fief na ngai na ko pesa so bana Jamaïque bana Kitambo magasin bana Kitambo mobimba o bazali ko zela pe ba lelaki mukolo ba ke ndeko Flavien a retiré candidature parce que baba ki na combat Franck Diongo ndenga zali na prison et c'est ba ba été ngade na remplacer Franck Diongo na Kitambo pour être azali candidat na Kitambo candidat à Lukunga mais ba pimela ka carte d'électeur mais ba pesa ba carte d'électeur na ba chez Koko Bulumba ba pesa carte d'électeur na ba prisonnier mususu seul prisonnier o ba pimela carte d'électeur et tika ko sala matin na mboka na biso. Donc ezali mwana mboka Franck Diongo na yango azali candidat oyo sengelaki na postuler na Kitambo en tant que mwana Kitambo pour être tous au siège à Kitambo wana. Mais Franck Diongo de l'autre parti to proposer na Franck Diongo to bien te biso to okena ponami ote pour ezali malamu te. Alors ezali politique à chaise vite te to ba ki boye na banzi ke lelo mokile ko pesa biso lelo raison et ko pesa mwana mboka Franck Diongo lelo raison pour dire parce que to ba ki ba ponami o ezali malamu te to ko kende yango te. Mais lelo yo to komi en face na biso président moko après serment Félix Tshisekedi président Mousso a s'autoproclamé mwana mboka Martin Fayulu boko mona ba résultat ba élection. Donc na base que même bino ba panzi sango boko ba été Franck Diongo azali prophète et que lelo MLP ba monaki musika yango to se retraite mais to se retraite pour la politique à chaise vide to loba ki boy to koki jamais ko accompagner ba valeur parce que c'est quand to bundisa ba valeur to a besoin Congo lelo et dans la Congo o ezali ba valeur dans la Congo o ezali ya ba valeur te ndenge to monaki régime de Joseph Kabila et accompagner ki ba congolais na ba anti valeur yango résultat yango omoni lelo to ko mona makambo dali ko kabola bande ko mi balé bazali bandeko ndeko Félix Tshisekedi ndeko Martin Fayulu mais ba ko kanate mais mwana mboka Franck Diongo akobunda toujours pour être bomoko ezala na kati opposition bomoko ezala na kati Congo mais contre banti valeur contre occupation bomoko ezala 3e anniversaire arrestation ya mwana mboka Franck Diongo to lo bakaboye héros balela kaité héros balela kaité Romona Franck Diongo, Romona Binomoko a passé un message effectivement pour relaxer la batunyonso, mais ezali journée commémorative pour la kokata nenga bakangaka héros vivant na ba disciple na ye oyo bazalaka la prison. Donc ezali ko commémorer 3e anniversaire parce que ezali gravé na histoire ya mboka na biso était opposant Franck Diongo bakangaka na telle date. Yango to relaxer ba congolais pe na ba kinois pe na bandeko na biso bazali libanda mboka était combat contre l'occupation, ezali combat ya ba fonction te, ezali combat libumuté, ezali combat la valeur, combat qu'on défend les populations. Yango bomoni était ndeko Flavien. Ti lelo yo na continuera toujours qu'on défend la population à travers des missions nangai o bandeko balanda ngona ba chaîne ebele pour na bakete seule la lutte libère enga en tant que journaliste dans zela mungongo nangai dans zela ya voix de sans voix ya ko défendre les populations na ko continue toujours ko défendre les populations. Okoki ko spesa batu signification ya journée oya lelo. Journée à l'élo oyo, omone nengi ba Christu ba fêtera le 25 décembre. Journée na bango e ba Christu, mokolo mwana yeso abotamaka. Biso journée 19 ezali to kanisande, mokolo oyo balingaka ba boma honorable Franck Diongo. O l'état moyini, o boyebi, régime à 18 ans basala le côté. Balingaka ba boma ne Franck Diongo, jou ba kangaka ye. O jou ba yana ndako na ye ba beti masasi. Oyo soda batindi akozwa na nzungwa biloko, akozwa veste, akozwa na sani. Azobi mayo kenango bamba ete baka na ambition ya koboma ye comme ba eshuaki na projet na bango ba memaki ye
na Cour suprême de justice baby histoire en malam. Pe jugement qui jugement moko injuste. Pe ba condamné qui a 5 ans de prison, 5 ans moko injuste. Kasi les une journée commémorative. Otobengi le parcours douloureux d'un héros. Et puis de deux, c'est la victoire de la démocratie face au 3e mandat. Mokolo Oyo, on aura fait un qui était Niet Kabele ferait jamais le 3e mandat. Mokolo qui j'accepte de mourir. J'accepte de mourir, j'accepte de céder ma vie. Pour Kabila, c'est la 3e mandat. Oyo, et puis ça qui retient mon unikanda, atinda qui va soda, qui n'a pas kangaye, ba bomaye. Pour y a télémela qui 3e mandat. Yango toko loba été. Alternance tozali sikoyo ezali cadoté ba yango ezali prix à payer pour ceux que Franck Diongo a boya 3e mandat ceux que Franck Diongo a ndima ki prison ceux que Franck Diongo a souffert dans la chair autolobi était le parcours douloureux d'un héros. C'est par rapport au combat de Franck Diongo il y a un mot de l'autre alternance dans mboka oyo parce que M. Kabila a chaque idée en tête que Franck Diongo Koufa Obomaye et que Mtorté les médailles que ça s'allait sauter parce que la 3e mandat naï. Mais c'est le seul politicien, le seul leader à l'époque opposant de M. Kabila, alors qui niet, j'ai dit niet, et que je mourrais n'a Koufa pas d'intérêt en Mboka, Kabila ne fera jamais le 3e mandat. Merci beaucoup. Ma mission TV, le miroir du monde.